Congo Esengo TV. Pour s'abonner, belé, place nous sur Bodali. Vous êtes trop amoureux du pays. Aujourd'hui, je vous propose, pour des raisons d'information, de divertissement et surtout de formation, suivez Congo Esengo TV. Abonnez-vous, Congo Esengo TV. Bonjour, monsieur l'évangéliste Roger Baka. Bonjour, géniteur Congo Esengo. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui je te salue, c'est parce que je voudrais vous annoncer, non seulement tous ceux qui suivent Congo Esengo, mais tous ceux qui suivent aussi ERB Télévision, évangéliste Roger Baka sur YouTube. Vous savez, il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 27 à 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des gens qui ne respecteront pas la saine doctrine. Paul dit, ces gens-là, ce sont des loups. Et vous savez que Ecclésiaste chapitre 3 dit clairement qu'une génération s'en va, une autre vient. Mais 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 3, nous donne les détails sur les faux prophètes, sur l'avènement du temps de la fin. Et donc vous avez suivi partout des déclarations, vous avez suivi partout des propos entre guillemets d'une génération, mais nous pensons qu'il est temps que nous puissions maintenant éclairer l'opinion sur l'importance de la prophétie qui dit bientôt une nouvelle génération politique et spirituelle évangélique va devoir s'élever. Alors préparez-vous pour recevoir cette émission qui sera une émission de débat où on nous posera les questions sur la réalité spirituelle que vous êtes en train de suivre. Et vous voulez comprendre de quoi il sera question? Suivez le 2 extraits que nous vous proposons et vous comprendrez, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, je vais paraphraser, tellement l'iniquité cessera ta crainte, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Nous avons les kabbalistes parmi nous. Nous avons les gens qui font les news, des gnosticismes parmi nous. Il y a des gens qui pratiquent la magie parmi les gens des églises de réveil. Aujourd'hui, hier, c'était refusé. Aucun nombre de doutes fait croire maintenant que Roger Baka, le monde de tous, avertissait le peuple sur une vérité qui commence à être connue aujourd'hui. Évangéliste Roger Baka, tout compte dans la lingala. Na église réveil ekoti kindoki magie soloka kuboma empoisonnement nyo c'est quoi une église réveil solo wana. Je suis en train de répéter dans le bien lingala Paul azolo baboye. Boye bakina simananga batu mo bakokota bakozana ma babribité. Batu wana bakola ba secte. Wana so ndio mona obi na 2 Timothée chapitre 4 le verset 1 tenacé. Alors si koyo boyo ka ba déclaration oyo ba kondi à l'église de réveil. Oyo bazo déclarer sur ba makambo ba ko découvrir na kati ya église de réveil au Congo. Oyo biso toloba ki lobi que nous avons été traités de tous les mots. Mais si koyo comme l'Éternel Dieu a décidé à changer génération, alors baki nambo ko boma. Mais nambo ko tika ba ona bomoi pour baloba makambo ba sali na ba oyo ba moni. Bino mo bolanda ba déclaration oyo comme ça ko pesa bino idée nini ya mission to ko sala. C'était le moindre de tous. Landa biso la ba chaîne autonomie. Que Dieu vous bénisse. Exclusivité sur Congo Esengo Télévision, sur Évangéliste Roger Baka Télévision et sur Roger Baka TV na TNT. À bientôt. Banani penza ou bazolo ba makambo mabe. Ezangai na pese exemple yemoko prédécesseur nangai Albert Kankenza mwana mbo. Na période moko bo atelemelaka cardinal Mosengo. Na ba déclaration na ye. Do ba déclaration ya sala kitango atelemela cardinal Mosengo wana nde zalaka malamu nzambe azalokumu ezali parce que ezali moko ya ko ezaka vice président na ngai ayaka koyambula ete eza na bato songolo parmi ba leader ba initié na kabal juif na kindoki ba bisi oyo ezaka na kati ya Bible bazobima kende na butu tosamisaki makambo wana l'église a réveil tomoni magie ekoti sorcellerie ekoti baku ekoti bato kokufa na empoisonnement. Quand j'ai décidé de mettre de l'ordre ozomona yango nde bitumba oyo nazali na yango alors nangine sabino loko moko ngai naza kobondela na kosala jeûne ya 7 jours soki nzambe na lola
alobi na ngai na continuer et je dis na kosala ba manda mibale soki nzambe alobi na ngai jusqu'à ce que je mettrai de l'ordre dans cette église na kozongisa réveil na état na yango ndenge ezalaki. Donc ndenge ngai nazali awa nazwi distanciation physique na bandeko ngai na bango tokosololaka te tokomonanaka te nayebisi bino ata na ndoto na ngai baya te. Armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation, yebisi ngai na mi retiré na makambo. Mon père spirituel yebisi ngai na mi retiré na makambo oyo. Je suis encore fort. J'ai cette onction-là, naza évangéliste. Ozona na malamu. Pe na kozongisa ba papa nyonso ya réveil. Ozomona tozongisa église na biso na identité nango na valeur na yango. Yeba que loup akoki kolata poso ya brebis mais azali brebis te rôle na ezali ali ya brebis mais berger nde abomaka loup ayebisi bandeko oyo basalaki communiqué wana batuki nzambe ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Il doit se repentir et porter le fruit digne de la repentance, sinon l'avenir me dira raison esengo na bango eza ntango moke parce que va toucher ma faute. Nabala e Zambe ya estere Yawe salanga nabala e nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité oyo Nzambe ya ba invitation maison given azali